Bande kwa réflexion mbote mingi ya mingi penza. Lelo toni susto ya no la mwa mutuna mususu. Eza très important. De connaissance fumutsaku to peso susu matondo mbote ibele na idea malamu zui puna mutuna otoni. Famille ngande kona bino frère Lindande ambassadeur na impena contribuer na lisolo oyo. Donc fumutsa kwa toni ba marié bat babalana moi spemi mobali mais ayibaka sala nini ngana ko lo baboye ko yibeza eloko mabe eza malamu te partout na société nyonso koyiba eza malamu te ozala moto yo asambelaka yala moto asambelaka te koyiba eza mabe epekisami ozala nyonso kozala l'état pekisi koyiba famille pekisi koyiba partout ozalaka kimoyiba eza mabe. Alors yo fana moto wana tobite combien de temps 10 ans 20 ans 30 ans ayibaka ne kaka bambula na nyonso ya ayibaka do ayibite maza moyibi poza vi na eza nature na ye koyiba elo mboa nature na ye faganga wu lokola niao nature na ye faganga miao ya nature niao koloba wu te mboa pa koloba niao te. Alors nature mboa eza ndenge wana ya niao peza ndenge wana siko soki ki moyibi comme une nature ya mutu c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et loko l'état apekisa kango et pas kangelango batu. Et loko oyo makomi etant que mutatanga la Bible epekisami. Mais ce que mutu yo fanda na ye 30 ans, 10 ans, 5 ans, 4 ans aza moyibi. Donc c'est quelque chose qui ne va pas. Autre chose. Tango kenaki kolinga mutu wana oyebaki kayibaka. Poti eza nature na ese ka oyiba kaka. O mato kita koyiba. Dose koyiba ki kayibaka. Mabe bandi pana o deja mwana. Tozongi. So landi bien. Mutu o akoma koyiba iba deja. Eza vina koyiba. Azwangwe pa papa to pa mama. Esika koleli. To mama azala moyibi. To papa azalaka moyibi. Yango esala ke bat bakoma na niveau wana ya koyibaka et puis comme nango normal pamba te ane moyibi eza famille. Alors ko fana moyibi na ndako na komisa mukuse mabe nango ezani okoki kozwa nyonso ya yo bombi nyonso ya yo pardon zimbongo ba mbongo zimbongo bombi e bongo télévision bomba bakiti ko bomba bomo ina yo moko bomba ngo yo bombi mbongo yango yo kanisi yango yalinga wayiba menzoka moyiba iba nyonso pona ngana ko kikoloba na ke musika te yoza malamu mingi te kozana libala ya bongo RRC salamaki na ebandeli ça c'est vrai je kolinga ki mingi c'est pourquoi on dimaki ki moyibi na ye ti na moma oyo. Mais comme na moment moko so continue kondima ki moyibi na ye bana na yo ba okoma ba miyibi ti bana no ba okoma ba miyibi suka ba oyiba libanda o memangambo problème wana ezala ekoma problème moko spirituel eza mental issue te eza na spirituel donc na molimo aibi oyazali soki alinga fungwama bien akoloba na openza keno aza conscient na makama molimo ezala teo mutabota maka bongo no eza mama molimo na kati aza conscient ou inconscient aza consciente ou inconsciente so aza mwasi. Alors eloko ndenge wana so mutaza conscient
na mamna bango molili yango tinda kai babongo mon frère okoko sunga ete o me la pema o sarate ma sœur okoko sunga ete me la pema ya makasi pona ngai je préfère mutu na mutu alukanzela naye soki bozali ndenge nga ndimela na ngai Yeshua étant que mwana na Yahweh soki bozala chrétien de tolobaka en tout cas bochona mabondeli et puis Yahweh bana sunga bino aokangolama soki alingi aokangolama mais so bozali no ba chrétien te bozali na sorte mususu bokangolaka bokangolama mais soki alingi ndete de konangai lukanzela nayo po mutu wana aza chrétien te ou aza chrétienne te wana nde eza vrai a chrétien te aza pe chrétienne te po mutu aza chrétien alingi lokwana eza mabe makasi eza nde toti koloba 10 ans 20 ans 30 ans et se répéta trop fotika o continue na mote Biblia ezotalisa biso na livre moko ya Corinthiens ndeko moko apôtre Paul azopesa conseil alobi na otalisa bino mabala misatu libala moko ezali ya chrétien na païen païen elingi koloba te mosu mokino païen simplement elingi koloba étranger voilà ya chrétien na étranger vous comprenez chrétien na païen soki païen wana lingi yo bolingana mais so païen wana lingi na ye yo te wana droit tika ye oki koluka mutu mususu ezalo mabete ya lisumu te o kaka fo ekobo non soki azali chrétien te yo azali chrétien moi si to mobale chrétien wana lingi na ye yo te alingi na ye kotika kimoyibi na ye te alingi vivre ndenge wana me yo ebi eza malamu te akoki okene na ye omoni libala ya mibale ya païen na païen païen na païen so bakosila na lelo lobi etali bango libala ya misato onde basilanaka te o place elobami loba kaka na infidélité eza libala ya ba chrétien ya bana na nzambe et puis babakisi soki pe okokoka okontinue na yo limbisi soki okokoka c'est-à-dire libala ne kokufaka te alors na libala oyo ya ba chrétien eloko esalama te je te dis et je te garantis na ko garantir yo susu 100%, 1 million de pourcents, et salamate. Pour ce salami, chrétien wana moyibi, na première année, na première semaine, na premier mois, il faut pas prier, pas benga, na posa moli momabe. Et puis ekoto ça. Mais ce ça chrétien, na païen, païen lingi na ya zalandeng wana iba na yo limbisaka ye. Tikaya kene na epo lingi ne yote. Ya non li sumote. Ce que vous avez païen na ba païen, bosila ni na bino penza pe problème te. Mais chrétien na chrétien déjà différent. C'est pourquoi pour na kata a na budget belé on a koki koloba couple aneza couple ba chrétien, couple aneza couple ba païen, couple aneza li couple ya chrétien na païen, motuna on a kotuna pe yangwana. Et puis ya no sina pesi. Ya pambola bino. Merci encore. Merci. Bonne réflexion. Yazana bino. Amen.